ceux qui vont sangani na kati bolingo nzamba za na kati oui parce que diable tout autour azo ça nini azo tambola pour ça ya nini apanda parce que but principal il y a diable ils ala roboma pe ko panda et loko ça là n'a pas na mawa en même temps moi je connais rien na roya pe ko lobate pour na yebi eloko je ne veux pas aussi venir me frapper la poitrine pour dire que je connais pas les arôles n'a pas été mais tout ce que je veux dire toye bakake ndenge tozalaka même na kati ba famille na biso il y a toujours eu de problèmes. Cette affaire certes le président Yoshua n'est plus président des Abakouk. Par quelle magie et ça la ndenge nini balongoli ami longoli pourquoi je sais pas. Silence moko lisusu na yo karati lelo oyo et déranger à Kangaï P. Moukier, oui, parce que c'est normal. Oncle des Abakouk, ce sera un oncle des Abakouk Moko. Johnny Taye, Namona Kepesut. Mams à la question président Yoshua, le président de Abakouk Nyonso. Tout le monde a des vidéos. Jusque-là, Mams a dit que à Longoli, président Yoshua. La vidéo m'a rendu tout le monde. Peut-être qu'elle a voulu faire ça à Kimia Nyonso, ou bien ils ont voulu. Na Mams, na président Yoshua, balinga qui est na Kimia Nyonso. Et tabola n'engezo kendewana que et ça la makele l'été. Mams aza pona mutu nyonso. D'abord pour que musala na ezala musala na ezo en pleurs Jésus. Mams aza Mams ya batu nyonso. Mams aza bien privé. Ce n'est pas le fait il y a bokabwani na mutu lelo automatiquement komika na mambo mabe. Ou bien ceux qui Mams à se séparer na mutu moko séparation ils ont un problème. Ceux qui battent bayokanité certes même Bible le barango ceux qui botam le longote pour se séparer. Quand se séparer le chemin là et qu'on continue d'abisoter to bana ko dénigrer mutu oyo pendant des années azwaki mayele naye azwaki tango naye ya ko pesa biso service moko bo. Dans la vie on reste reconnaissant. Boye ko ça to ça qui va précurseur ya eloko moko boye na kati ya théâtre et salami. Et quand on était encore en train de parler de ça par-ci par-là, on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur au Izoaki. Tant que j'ai eu ampleur nango. Boye barake tant que réussir. Le diable ne va pas vous laisser tranquille hein. Dans la sorte ça là eloko to calculer eloko diable va no bundisio moni kozo okimi ti et que réussir. Tant que réussir à quels aspects d'autres batika là qui faut ba rebundisio pena bien ba rebundisa biso pena bien. Je pouvais pas penser que après réussite il y a mon nene ya bongo makamba boy ko comme pour vous dire que total ramambo belé na angle spirituel to CP là to suka kiwana est-ce que après ko CP là qu'est-ce qu'on a fait ce que na Bible kota na ba fête ba juif et consort à chaque fois que bazai ko ça eloko ya munene tango ba tise bano ke ne ko tika action de grâce. Tu sais c'est pourquoi? C'est pour maintenant kokanga eloko yozui ebungate na eloko oyo tozwaki wana ezaki lokola moi ezaki moite ezaki victoire moko ya munene na organisation wana mais ndenge nini noyau ya organisation eloko kitoko bongo oh peut-être lobby elingeli ça sous makambo ya bien makasi ekokufa kabu et vous trouvez ça normal? Pardon par ici ma soeur que j'aime beaucoup maman s'il te plaît vraiment la fou camélio maman internationale s'il te plaît Koucha de sous matière je préfère président oyo chose à la mabé balongola et ba bengana et je veux bien tika yango to kanisa ta tango oyo to solola ka ya ta bien o to zalaka bien to kanisa ta ta mo musala o mo ndamu o asalaka na SB yango to tika soki boteli pas voisin et ça brûle là-bas hein? Ça brûle comme vous n'avez pas l'idée. Ngala sana ba information que bazo kende ko babondeli kimbibi ba pesi na ba mbonga ba garantie et tout ça pour azonga
Tu crois qu'ils le font pourquoi? Ils le font plutôt pourquoi? Dans le bataille, ils le font. Ils le font pourquoi? Vous avez vu quand Sarah Tola fait une sortie ici là. Et tout ça là. Bien que bazo manipuler Mutuna Bango. Pourquoi ça bango bon? Vous avez vu encore la sortie de l'autre poussé là. Elle était en train de quémander. Bien que Betty. Bon, qui porte parole au réseau soité. Ça brûle là-bas sérieusement. Ils ont des trucs à dire. Bazo Megako, encadré. Il peut se passer de problèmes entre nous. Ce n'est pas obligé qu'on amène ça sur les réseaux sociaux pour dénigrer Moutoumoko. Je crois qu'à un certain moment, ça commence à devenir assez. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, la PCB Beauté, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énorme de votre soutien, de vos conseils, surtout de vos suggestions ainsi que de critiques qui nous permet de toujours améliorer ce travail. Merci, j'ai reçu tellement d'appels, tellement. Voilà pourquoi j'aurai cette attitude d'être encore un peu plus sérieuse que tout le jour et surtout de savoir que Dieu m'aide à bien placer le mot qu'il faut comme il le faut. J'ai dit bonjour à tous ceux qui me soutiennent de près comme de loin, à tous ceux qui sont là pour moi, à tous ceux qui suivent mes vidéos, qui partagent, qui commentent, qui likent. Parce que c'est la meilleure manière pour moi, pour vous de me soutenir. Ils ont un côté 5 biloko to 4 biloko wana eza ba meilleure des choses au faut pesa ngai yango naza nango besoin nazo senga yango lisusu et mata lisusu penza et mata lisusu ko sala biso bien. Je me tiens devant vous humblement comme je le dis souvent pour qu'on puisse un peu parler. J'avais d'autres courses, naza un peu tiraillé dans plusieurs courses ces derniers temps. J'ai reçu tellement d'appels. Nakomi na isika nakomi awa na après-midi penda makasi nazaki na tango ya kolanda penza ba émission te natali kara ba morceau par-ci par-là na ba bato batindeli ngai bakateli nga parce que vraiment nazalaki vraiment na kati ya mouvement na kokai kotala yango te. La première des choses, il faut savoir une chose. Il faut toyebaka eloko moko que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu. Yebaka que à chaque fois que bosangani ensemble 2, 3, 4, 10, 20, 70, 50 000 personnes. Déjà le fait karaya sangana parce que Dieu est amour, le fait que bosangani déjà na bolingo. Comment on dit, pour respecter déjà la parole de Dieu. Parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et voilà pourquoi quand 2 ou 3 se rassemblent, l'Éternel est au milieu d'eux. Parce que Dieu est amour. Le fait que Dieu soit amour, et ça la que tant que il y a 3, 4, 5 personnes au Basangani, Nzambe déjà parce que l'amour est déjà là. Vous comprenez? L'amour est déjà là. Alors, ceux qui Basangani nakati bolingo Nzamba nakati. Vous voyez que le diable tout autour azo tambola. Pour ça nini apanda parce que le but principal il y a diable ils allaient roboma pe ko panda. Et loko et ça là n'a pas na en même temps. Moi je connais rien. Na koya pe ko lobate pour na yebi eloko. Je ne veux pas aussi venir me frapper la poitrine pour dire que je connais pas. Et ça rôle na ngaïté. Mais tout ce que je veux dire toye baraka même dans la famille, il y a toujours eu de problèmes. Même bateau, on a un assemblage aux parfait sur les réseaux sociaux, sur partout. Même les couples les plus parfaits du réseau social. Bon, on a que c'est que les temps bimaka. Exactement. Que Dieu me donne la sagesse de parler et de bien placer mes mots. Et surtout, que ce que je veux dire
ezala eloko makambo oyo ekoyeba ko heurter milimo ya bato te ekoyeba komema lisusu désordre te mais emema mpenza kimia ya solo. Sur cette affaire, certes, le président Yoshua n'est plus président des Abakouk. Par quelle magie? Et ça la mine nini? Balongoli ami longoli, pourquoi je sais pas. Silence moko lisusu na yo karati lelo oyo et dérangeant kangai pe moukier, oui, parce que c'est normal. Oncle de Zabakouk, to sera na oncle de Zabakouk moko. Johnny Taye na mona ke pe soute. Na PCP mbote sikazali. Cette affaire, je sais pas. Biso nyonso tozalaki na kati ya ba Mams alakisaki biso président Yoshua lokola président ya ba Abakouk nyonso. Tout le monde a des vidéos et des vidéos et des vidéos. Jusque là, Mams ayebisaki biso te que alongoli président Yoshua. Na vidéo moko te to moni. Peut-être qu'elle a voulu faire ça na kimia nyonso ou bien ils ont voulu. Na Mams na président Yoshua balinga kezala na kimia nyonso. Etambola ndenge ezokende wana que esala makelele te. Mams aza pona mutu nyonso. D'abord pour que musala na ezala musala na ezo ampleur ezui. Mams aza Mams ya batu nyonso. Mams aza bien privé. C'est vrai que dans sa vie, ana bato ayebali na bango avant, bato ana bango le plus proche, bato ana bango mwasima, eza na ba catégorie bato, mais toutes ces personnes là font la force de Mams. Mutu nyonso aza important, ça il faut jamais l'oublier. Mutu nyonso na vie na yo aza na importance na ye. Basusu ba mataka babi vie eza lokola train. Na embarquement bato ba koti biso nyonso. Ba misu ba kita na arrêt ya liboso, ba misu ba kita na 10e arrêt, ba misu ba kita na arrêt ya suka, ba misu ba kende ti train place ko sukela. Mutu a même train au kende ti place train ke là. Ya ozalawan. Donc il y a des gens comme ça. Et on ne peut pas nier l'apport de tout un chacun de nous dans Katia Moussala. Seulement, ce n'est pas le fait il y a Bokabwani na Mutulelo automatiquement komika na mambo mabe. Ou bien ceux qui Mams à se séparer na Mutumoko. Séparation, ils ont un problème. Ceux qui battent kanité, certes, même Bible le barango, ceux qui battent le longoté, pour se séparer. Quand se séparer le chemin là, et qu'on continue d'abisoter, toba na ko dénigrer mutu oyo pendant des années, azwaki mayele naye, azwaki tango naye ya ko pesa biso service moko bon. Dans la vie, on reste reconnaissant. Yango wana na mona pe Mams na ba émission moko na ba vidéo moko loba et tambola ki pe na film lekaki na film loba ki que ngai soki nazana muninga et que to kabwani mabe na ye na bombi yango ponanga ba problème na biso mi balé ba secret na etikali ba secret nanga. Ce n'est pas important na ya ko étaler ba secret na ye na miso bato. Parce qu'il faut que je pense à toutes ces années là où tozala qui ensemble. Est-ce que Moutouana c'est là qui a tabola mon c'est ce que nous réclamons na batu mususu. Yango tozo réclamer bango. Tozo bisabon qui ne sont pas reconnaissants. Même si Mams ça na mabe moko boy quelconque. Est-ce que yango muteko tinda bino bo sangana po bo sala mabe? Mais c'est ce que nous disons, nous reprochons aux autres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et lingi kolobate que ce qui mutu aponi nzela mususu. To passa susu na bisote. Bien fait na yata moko ko repasser les sous dans tout na bisoté. Ça, je suis pas d'accord. Pratiquement, je suis pas d'accord. Il nous arrive dans la vie de se donner pour certaines personnes. Moi, à plus de 3 reprises, na fandina moto. Na bombie na ndako nanga abela ya degré que banda na botamana nu mutabela bongo te na famille nanga bande kona ye moko ba ko vana na ite po azo ya solo tant je te dis que c'est solo et ça solo ya blague te donc ce ka poti espace ya ndako na ndako na salon na ba chambre na tout sont mauvais et ça
puer, ça saignait. Donc, ce que bandi ko bimisa mai ya solo wana okokate. Je prenais mes habits, je mettais. Na bisi bango na lobi ndenge nga na tembe soki na lobi ne loko wana okenoti na suka fona kenoti na suka. Même ma mère m'appelait maman Ouasso. Mutu wana la muki na tongo moko na bundi na kota ba porte nyonso na yebi na ya connaissance na toke parce que baloba ki awa solution ezate na bifo akende poto na benga ba relation na nga ya mutu te ya nga na bandi ko soigner ti to kei to bundi to tamboli avant na kapa je vous dis bien avant na kapa na nga alia ka fufu pa na nga asokola kapa asala ka nyonso pa na nga et au-delà de tout chaque 3 heures j'étais debout en train de prier pour cette personne. Nazatana merci na été. Quand il partait pour le voyage, tant on visait Bimi, parce que c'est moi qui faisais tout comme démarche. Tant on eu visa, les na monisco fascisco ya mutu. Parce que ce monsieur-là était, ceux qui a sali crise, ceux qui maquillé bandi ko saigner boy, il faut bambana. Na mwana nanga comment il ko sala y penser. Nazola ngo merci ta. Ça fait quoi? Na kofandaka jamais na TV na bandolo baka mutongo kombone boy na sayela ki e boy jamais et ça va faire plus d'1 an ce qui 2 ans yango. Ce que je sais c'est que dans le coulisses que Dieu prépare là mususu nzamba bikisa mwana na ngai na liwa asekwisa na liwa pour na acte wana na salaki. J'ai toujours dit à Dieu Seigneur ce que moi je n'ai pas eu mais le bienfait que j'ai fait na batu mususu donc c'est là ngo bana nanga. Parce que moi, je trace déjà ma vie. Bango bao bandande vie. Sala bango bolam. Parcours ya vie est tellement moulaï que tous a la tempérance. Tous a la compréhension. Na kati ya likamuno se ko leka mutu nyonso lukaka raison ke na ngambu na ye. À déployer des efforts possibles pour appeler ça n'ayez raison, bah mon ami mutu malam. Mais ceux qui l'écoutaient ils en a 4, ils ont 4 temps pour la toi retrouver la vérité tout le kuta. Ils ont 4 temps. Mais meilleure manière il y a quoi agir biso lokola bateau tout ça li banda ya li solo oyo ils a kotala il y a repé sa conseil il y a soutenir bango la prière. C'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, à faire. Soki président Yoshua Sonabisote, merci président pour tout ce que vous aviez fait pendant toutes ces années. Merci de la solution aux zones à coulisses, de la public. Merci de votre apport. Merci de tout. Merci papa. Na kokokate ko fanda na plateau na nga na dénigré ezalanga passe. Ndenge, ok, gloire à Dieu, que Dieu t'accompagne. Bisopa to tikali toyeba ke muna mutu mukolo moko peut-être okita na renaï mais ezate soki mutu mususa kiti avanga ngai na yebako ko attaquer ata pour na respect aux acquis dans la déplication des acquis hypocrisie. S'il vous plaît on a soki ezana eloko yo boyeba ke eloko esalamaki le 15 février, c'était quelque chose de grandiose. Et biloko on est salamate na théâtre. Et zalaki loko là, comment on peut dire? Et zalaki loko là, boye ko sala, to zaki ba précurseur ya eloko moko boye. Na kati ya théâtre et salami. Et quand on était encore en train de parler de ça par-ci, par-là, on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur au Izoaki. Tant que vous avez ampleur, vous voyez que tant que vous réussir, le diable ne va pas vous laisser tranquille. Hein? Nous avons calculé le diable va nous réussir. Tant que vous réussir, à quels ont cet autre batikala qui peut rebondir bien, bien. Je ne pouvais pas penser que après réussite, il y a mon nene et bongo.
Makambo boy ko comme. Pour vous dire que total makambo belé na angle spirituel. To CP là qui, to suka ki wana. Est-ce que après ko CP là, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que na Bible kota na ba fête ba juif et consort à chaque fois que bazali ko sala loko amunene, tant ba sisa bano ke ne kotika action de grâce. Tu sais c'est pourquoi? C'est pour maintenant kokanga eloko yozui ebungate. Na eloko oyo tozwaki wana ezaki lokola moi ezaki moite ezaki victoire moko ya munene na organisation wana. Mais ndenge nini noyau ya organisation eloko kitoko bongo. Oh peut-être lobby elingeke ça sous makambo ya bien makasi et ko kufaka abou. Et vous trouvez ça normal. Sur le plan spirituel ça vous dit rien quoi. Na plan spirituel et le belabino et l'oroté. Yango ya mona zalaka bien kambusoko yé ngana zokana kimia pena na sombi yango na fanditi na vandi bona ba Seigneur donne-moi la sagesse comment je veux parler qu'est-ce que je veux sortir ici na lingi te na zala ya mutu mais na lingi na zala ya ne ya nzambe pour ceux qui ont nzamba lobi na loba il faut na loba yango peu importe ndenge ni koza elle. Mais si je suis animé par des sentiments parce que mutu moko ya bisinga parce que mutu moko a raconté parce que mutu moko ya pesinga ya yé parti na ye tango batu bazo finga na ba finga na deux personnes. Donc, ce qu'il faut nous sortir des choses, il faut une mise en somi balé. Ndenge ni bandaki et komi et dérailler ndenge nini tiko finge bani tango ya lobaki bongo yo lobaki ni tanga lobi na yo pozongi sinini ainsi de suite. C'est sans embâche, sans parti pris. Pourquoi il faut que éco massiko ba projet qui tellement qui te copé à milaï sous liboso. Regarde comment le diable est en train de jouer avec nous. Satanazo sakana pena o barako abeta biso dada. O eza vrai dada ya Satan. Tozonga bato. Mabe na biso toye kola ko bomba. Pour muta kopesa mutu trophée dans les réseaux sociaux. Pour y avoir raison, azate. Pour ça, tu bêtis les autres aussi, si vous avez raison, c'est bon. Et puis c'est fini. Il n'y aura rien. Ce qui peut être une décision à côté, ça et moi, je pense que sur cette affaire précise là, sur cette affaire précise qui est sortie, nous, les chroniqueurs, nous n'avons rien à faire dedans. Pour l'anga, libre choix n'anga. Normalement, on est parce que tu as la maîtrise de l'autre côté. Ndenge to na maîtrise et l'oroté to tika makambo yo kaka. Pourquoi? Parce que ceux qui ngai il faut na lobela yango ndenge na maîtrise te na kozwa par ya mutu o akobetela nga lisolo o akoya en premier kobetela nga lisolo ceux que za président Yoshua c'est que na koyoka nde président Yoshua na kozwa pe ba preuve na etanga ya kocha selon explication ko pesanga c'est que na kokotela ndenge na maîtrise nango te soki na kokotela maman Pamela, Naibi Payete, ou bien maman Moussousou, moi j'ai dit Ndaya, to Karim Moutou. N'a pas tendance à dire que la Moutou a expliqué parce qu'il y a une explication. Ce qu'il faut bien surtout le belayango bien, c'est qu'il faut pas qu'on sur la conférence. Bangonio sur batandami, babani qu'on peut une explication. Or que je n'aimerais pas ça. Pour ceux qui pendant Moutou a besoin, il y a raison, il y a solo, il faut que batouana nio sur bafana. Bache biso na conférence, bango na conférence tous ensemble, mon amour tapé explication et apé explication. Pourquoi y a biso za kaka soki mutu akei à se décider parce que à tout moment lobby pe na pesa na exemple soki Michel lobby ke non ngana ke ça comme musala na ngabo est-ce qu'il faut qu'on l'insulte est-ce qu'il faut to luka ba mabenyo so ya yeto bimisa to ko tandango wana parce que neto zabo apé na mabe kaka ana ba malamu apé na ba mabe qui encore je peux dire plein de gens peuvent se décider bakoli baki ko sala makambo na bango mais ils ne deviendront jamais nos ennemis bako comme ba ennemi na bisoté le fait que mutalobi par exemple moi non akoli na ndako ya biso kenaki ko sala nzila nanga moi je trouve pas même s'il y a eu de quoi à la maison bana musuba bima pe na ndako parce que papa c'est pédicier ta kangela ki porte na ndenge moko boya sala ki boy alobi kake ça arrive. Est-ce que papa on a koleka na teva bando bimisa ma benyo so ya mwana na to mwana na koleka na teva bando lo tozwa kimia
nga naza na moto akopesa raison te nana moto akopesa tort te seulement nakosenga na biso balobeli totika likambo totika ese gérer à l'interne. C'est aujourd'hui que tant beaucoup mo betana masolo parce que biso solo bango tout oh que groupe ezalaka te groupe ya banani ezalaka te eloko moko so se bimaka période moko bona mona ata place na kobanda te pona yebi pe makambo ngo te ata pe ona yebi te c'est quoi exactement. Et quand je trouve que eza makambo ya batu noyau moko boye bazalaki wana o basala makambo moko ya bien na yebi te ndenge ko expliquer yango je vois pourquoi on va en parler. To pesa ka matière na banani on to pesa ka matière na bato yo bazala posa ba sepeli boye pona nini ba sepeli ndenge ko mpwani po ba yebi que noyau wana nde muté sala ki makambo ya tombola star noyau mona muté faire marcher yango pesi yango forme ba sepeli ba bien to lalisi parce que bino mo bo mona que à chaque fois que noyau wana sala ka mosala moko boye bango balinga ko copier. Et c'est on a bango eza komona noyau wana ko se dissoudre et boye basu selo ko moko que na mokili moko te batu batambola sans repère sans chef batiaka kaka mutu ataza mwana moki ataza mukolo ataza tata aza koko batiaka mutu moko batiaka structure. Pourquoi? Parce que makambo nyonso fait tambola na lolenge o esengeli tambola yango batiaka structure même na lola eza na ordre. Barkange baza na place na bango ba trois banani o babela ka 5 les 24 vieillards ba na kona bango tous tout est ordonné na mboka moko te bato batambola sans ordre. Dans une explication ko pesa te j'ai reçu tellement d'appels dans une explication ko pesa binote na yebi makambo wana te nazala na noyau wana te ya WhatsApp. S'il faudrait donner des explications, vraiment, c'est qu'il faut battre les solo comme il se doit. Dans tous les deux côtés ou de tous quatre côtés. Ce qui n'a eu explication, il n'a pas. Mais pour l'instant, on a une explication, on peut ça. Tout ce que moi je peux dire, j'ai mal du fait de voir que le président Zassou n'a pas sauté. Ils ont parmi le départ et ça n'a pas passé. Makasi. Mais sous Soupenda, vraiment, franchement, ils ont au départ. Mais soin a été. Le quoi est sûr. Na osenga kimia na biso nyonso mutu aluka raison te c'est Dieu qui justifie biso moto lobake mam sala muta kimia alinga koloba te silence ba finga ba zonse avant dika kimia. Pourquoi on ne peut pas utiliser ça aussi? Pourquoi? Ndenge tozalaka boy vraiment s'il vous plaît. Ça donne l'impression, on dirait que à chaque fois que Moutoumora au salaire à départ nae, biso photo dénigrer kaet aussi lisai. Oui parce que ceux qui li kamboye, tango yaka pouf, les arana moto. Mais na sewana et koko yeba retrouver solution. Na sens nini. Nga na cause anelo ko mo boy choqué nga na minute wana na yoki kanda na se retirer. Maintenant on a ko fanda na s'apaiser, na réfléchir bien. Et que ça la que si monté mananga sim mais ce qui déjà ma finga ye ko kota na kati ma finga ye zoki si lisusu koleka ko dénigrer zongi et vani na kati wana et ko renforcer nga lisusu na zonga susu te to tikaka er moko ko pédisera lisusu moto koleka. Pardon par ici ma sœur que j'aime beaucoup maman, s'il te plaît. Vraiment, na fouka melio. Maman internationale, s'il te plaît. Koucha de sous matière. Je préfère, président, yo chose à la mabé. Balongola, ba bengana, et je veux bien. Tika yang. Tokanisata. Tangu o to sola ka yata bien, o to zalaka bien. Tokanisata tan, moi musala ou moi ndambu, ou asalaka. Na SB yang. To tika. Pardon, ata ya Karine muntu ye aza mabe ya koleka mabe nyonso ya mokili kuchangote ata pe ba yeli ya mama Pamela ba preuve contraire ya makambo lobi mamu s'il te plaît na yebi ko yoka anga mwandam na ye penza na privé te na ye penza na TV. Gérons ce problème à l'interne, laissez-leur gérer leurs problèmes
bango nde mu basala musala wana na kati ya groupe bayebi ndenge basala makambo na bango tokota ngote pour explication moko na moko ko pesa et que on a tendance à koluka komi pesa raison alors on n'a pas besoin de connaître tout pour ceux qui montent ça ya bana ko étaler makambo se bando le kana kuna na ba faille ya mutu moko na moko ça va jamais finir. Please maman, please je t'en supplie fais plus. Oh ndambo sali pardon et coquille s'il te plaît parce que tant que yo sala wana ngana kolinga na côté la Karine ngana kolinga côté la ma Pamela wala kuna kolinga côté la Jilindaya t'as la place guerre vous savez donc que ce qui s'était passé le 14 et ça là qui force moko bokoy kondima yangote to la c'est une face du monde que malgré nos divergences on est soudés, on est ensemble. Mais le diable n'était pas content. Depuis le 14, il y a combien d'incompréhensions quand il y a des chroniqueurs. Depuis que l'affaire Karaya, Tombo la star et bandit, combien de chroniqueurs et le monde a chroniqueur qui est maté qui est dans noyau oyo. Il y a des organisateurs, il y a makasi, il y a malam. Bango nyon so baza important. Bazala ou bazala qui est important. Parce que ce qu'ils faisaient en amont, boyebité. Moutounio sont qui est important. Mais ceux qui font des élèves à la séparer. Souvenons-nous de moments heureux que nous avons eu à passer ensemble. Bissonioso. Karine Mouto a été importante. Maman Pamela a été importante. Maman Julinda a été très importante. Le président a été important. Tous aura rappelé ça m'a bêté. Comment vous ça na bola 9 pour ma bémi moko to mi baleto 5 to bossa ni 9 years to salaki. Comment on peut pas se supporter na tanga ba faiblesse na biso? Pour na ni tozo pesa ba tout raison ya kobeta li solo. So ki boteli pas ba voisin. Et ça brûle là-bas, hein? Ça brûle comme vous n'avez pas l'idée. Ngala na ba information que bazo ke ba bondeli kimbi ba pesi na ba mbonga ba garantie et tout ça poisonga. Tu crois il le fait pourquoi? Ils le font plutôt pourquoi? Dans le bataille, il est fait. Ils le font pourquoi? Pour balingi ba garder kakelo komoko. Vous avez vu quand Sarato a fait une sortie ici là. Nde ba ko bondela e ba calmer et tout ça là. Bien que bazo manipuler mutu na bango pour ka pesa bango mbongo. Vous avez vu encore la sortie de l'autre Mukuse là. Ndeni ayenga na ba piaka et consort. Elle était en train de quémander. Piaka bétier. Bon, qui porte parole, on irait zoaté. Ça brûle là-bas sérieusement. Ils ont des trucs à dire. Bazo Megako, encadré yango. Il peut se passer de problèmes entre nous. Ce n'est pas obligé qu'on amène ça sur les réseaux sociaux pour nous dénigrer Moutoumoko. Je crois qu'à un certain moment, et ça commence à devenir assez. À un certain moment, comme le quoi moi trop. Et puis, ils ont créé le comme on a quatre, il y a des comédiens, c'est comme Ikobanga. Comme Ikobanga, parce que non, ok, n'a bien bon connaître l'erreur. Parce que mon Dieu, tala yaya, attends, n'a parfait, n'a pas de défaut. Nango, mamoisa nango, et c'est azanango, bolokoko, anango, Miss Lolo, anango, tata, ils sont niais dans la erreur. Mon taroye, mais ça vient de te connaître azana yako, so ba ebisa ke va na mam si lelo ko ça la bien à cause à exister raté. Ba ko ko beba na pone loko tel ou y. Mais cela ne me donnera pas le droit de venir insulter Mouninga Pona. Ce qui est simbité, Moutouakéine Malembe. Ça craint. Ça se raconte que ça craint. Ce qu'on a SB, ok, non bien. Mais Moukolo, on peut sa vie, boy. Et comme il m'a kelele. Non, on n'est pas comme ça. C'était pas ça. Excusez-moi. Tout ce qui repère ça, bah, minoko. Maloba ya koloba bazana minoko be maloba koloba zate batika nango le quoi dessin mais biso comme nourrir bango to pesa bango maloba koloba te pardon s'il vous plaît bongoté. Ça me fait mal que le diable nous a eu tellement si facilement que il faut biso molimo pour comprendre mambo. Et là, le canal des 14 est déclenché qui est le monde spirituel. Babakou, tout ça, Nzambe, na yo kaka. Mais na yo comprendre que distraction, ça penza makasi. Très distrait.
yango moni ba impact na ngozo kotati na ba film yango bo mona yango. On est très distrait. J'ai aimé certaines mamans na vidéo na sala qui la fois na qui dit puta pembe wana noir ba reconnaître ba commentaire ba benginga Mira, tu as vraiment raison. Tous qui éparpillé na ba distraction zanga tina siko to comprendre que to zongi na zongi kota la film na bando ta te na lobaki yango awa na kati ya mbilinga mbilinga nde diable a rapena ko s'imposer pour détruire. Et le diable quand il détruit bon le diable ça a-t-il que le surface est bien mais na ça azolia mukoloka plaque et quoi on ne peut pas permettre ça, surtout pas balobi la femme insensée la détruit de ses propres mains. Moi je ne veux pas que mes mains participent à la destruction. Il y a Coca-Cola na biso. Moi j'avais dit il y a plusieurs, je crois l'année passée, un an peut-être passé. Les gens ne m'avaient pas compris. C'était pas ça. J'ai réclamé déjà ce que je réclame aujourd'hui. Moi, je comprends plutôt ce que les gens comprennent souvent très tard. J'avais dit que dans ma tanga Janifai, ceux qui se tramaient, ceux qui se disaient. Yango na lobaki que à l'époque où les arabes départ il y a nanyango oh et comment qui m'a kelé l'état on a na koloba je crois qu'il y a monsieur oh il y a nani il y a chaîne de télévision ndeko pasteur ceux qui chantent lobaki personnellement je le dis encore aujourd'hui je le reconfirme je ne le connais pas na yebi été na mona été mais les gens m'ont octroyé des choses. Fallon peut témoigner et le dire. Na mona été, na yebi été, na solo la na été, mon Dieu m'est témoin. Papa na maman na ngai ba na bon moi. Et bakoufa plutôt na baba na bon moi. Sur la tombe de mes parents, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je l'avais jamais parlé. Ti leon na solo la na été. Place à ça sur Rolanda vidéo na nga yebi, na solo la na été. Nzambe alola oyo kanga. Na zo ata 10 francs na été. De mon existence, style, l'onatika la rosota 10 francs n'a été. Mais les gens m'ont collé des trucs. J'avais dit, à Koko Kenenaye, Totikaya Kende Bongo, c'était pas important de l'insulter ou de lui dire des histoires. À l'époque, là, j'ai dit, diminue-moi qu'au finga parce que, et ça, la bienté. Moutoumoussoupe, aye kaka zo provoquer biso ka poto finga po kaka ala tisa biso kaka charge wana ke baku ba finga. Les gens m'ont traité de tout sauf de rue. Certes, j'étais aussi blessé. Écoutez nga pe na makambo ebele. Maman m'a mis le fonke na pesi yombo te camarade bataya no. Abisi nga mira ndeko moko bola bano mona bino na bozala ka susu te comme c'est maman j'étais tellement blessé que tike na temps na digérer na yoki na digérer. Nathan on a digéré biloko mususu na longola c'est vrai que biloko mususu l'attaque parce que na minute on a qui par terre wana na bano kokati tant na mona batindi ba osala be mission ba ko selanga makambo parce que ndeko na tikala ndenge na oloba besoka alobi ke na solo na ye ke na wangani abimi sa preuve to solo la ata mokolo moko te la personne qui m'a contacté na 3 ou 4 émissions na 5 émissions na sala kuna ezaki Fallon Tétine et quand j'ai conseillé à Fallon ça la chaîne Nayo et consort mais quand on kakabo et kosimba tout ça là c'est comme ça que le monsieur n'est même pas mais ça fait mal. J'ai tellement à dire en même temps mais ils ont sursauté dans la moto nanga peut-être que na rovandi sango soupenda kimia bien pour na lo bango les sous bien mais il est grand temps à ce que tous à la focus sur Moussala Nabiso. Tous à la focus sur produit Tozoteka. Nabanda koloba yango on a passé que ndenge to ya boye to kutara déjà si la na kombo moko. Ndenge to za wana eza service à dona. Eza service te ya nous on suce non. Eza service est du dona dans le sens nous on prend son nom et nous elle on lui donne en retour une publicité d'une manière ou d'une autre. Ou créer ou faire accroître sa notoriété. Il y a un exercice, c'est malheur rosal. En dehors de ça, exercice, monsieur, c'est important.
Dans quel sens je le dis? Déjà, au moins, on a la publicité à Coca-Cola. À Pepsi. Vous expliquez? Tu as la publicité à Coca-Cola, Azo Finga, Fanta, Mirinda. Au moins, la publicité à Coca-Cola, on vanté la qualité. Coca-Cola, on bimisa le potentiel. Pour montrer aux autres que dans le potentiel, c'est ça vendre même son produit. Donc, aux autres, là qui sont moqués, que n'a côté na coma, Mirinda ko komate, Pepsi a komate. Pour Coca-Cola, monde entier mokili mobimba. Mais Fiesta, ami yebi par rapport à Coca-Cola. Si comme muta Fiesta, muta fois chama kele belé. Là, ngai kutu po yé a yebi que sans makele wana sans cola ta Coca-Cola, Fiesta a témoigné. Yongo mona ko la Fiesta Cola. Vous comprenez? Yongo mona ko la Fiesta Cola. Poso ninga moi ko me cola Coca-Cola, mais Coca-Cola tira la Coca-Cola. To entaché image et produit aux autres TKT. Parce que ça commence à aller vers là. C'est ce qu'on craignait tant on a fini à Makawan. C'est ce qu'on était en train de dire. Même c'est libre de enlever ou de mettre qui elle veut. C'est elle qui voit sa boîte. C'est bon, l'élo, c'est elle qui voit. Mais je ne pense pas que à émission, à Fanny Nakiti, bon, nani ondenga longwe. D'ailleurs, tu as pas papier yango. Il y a ça qui boy non. Borotika la commis tout na. Tant que maman va le balancer sous tena capache. Déjà bon, nani ayebi source nango, ayebi but nango, ayebi vraie cause. Nam tayebi. Même bateau ba ndoko vanda na bango ba yebi en fait. Elle s'est décidée de changer, de séparer leur chemin, vie et continuer. Pourquoi pas on peut appliquer ça partout? Ce qui m'autorise sous nabi sauter, c'est pas un problème. Moi, je trouve pas ça un problème. On continue la vie. Des séparations, ça fait mal. Mais, et comme ici, biso binemité, tous à la moi, ma vie, on a biso. Tout tika repé, ça va voisin matière. Boye ba ke bitumba oy, et bandaki depuis le 14. Et bandaki depuis mukolo ba lansaki. Tombola star. Bota la désordre et continue à katia. Il y a biso ba chroniqueur, ti yango e mati. Bo insister, soko vandi le lotango o sambela, kanise loko na oloba. Yo moko zo pena na miswabo ya molimo tala o mona yango. Ngako to pendant un long moment na zaki penate. Certaines personnes peuvent balba que MK yaki azu eloko bando luka ba abonné à Kei. C'était pas ça. Je ne pouvais pas venir raconter tout ce que j'avais na parce que si on avait raconté on a TV. Si on a 5 lisali si na TVA. On a coupé ça na brochola la bidongai. Donc on a sélectionné bateau, on a singa amonio sauté. On a sélectionné peut-être 3-4 personnes on a koko combina na ABC solo. Mais attends na ola la nzala na fandi na gérer makamnanga. Nazo luka ndenge ni akobimisa moi na hôpital ko sala bo na gérer on na ndenge nanga. Et ce que zanga pour mingi, je veux me retirer, peut-être n'attend on na osambela. Et ça qui battent sur ma caméra et sur le canaba n'a pas absence dans les consorts. Là, je suis en train de me relever parce que yesu masi aya tie plat, a tie kiti. Ba bien ça singo e bendanga, a kainga singa siko to bendanga na ndenge na ye. A bendanga siko na ndenge na ye. Na vitesse na ye na makamuna ye. Et je regrette pas. Je ne regrette pas n'attendre sur na qui dépression, n'attendre sur na mona ba sur ba tikinga, n'attendre ba nyo sur ba tikakinga. Na kenda ko chuter na ndako la banda foutela ya malonga na chuter la ye okita na ndako moko. J'ai traversé des moments où je ne parlais pas. J'ai passé 2 fois rarement à la télévision, mais je n'avais pas à dire. Je n'avais pas à dire. Parce que ça qui cagnota na habité sur ingles andeni. Je marchais avec ce poids matin, midi, soir. Lelo na moni lueur na musika. Ata kona et s'il dit complètement, et j'ai compris aujourd'hui ce qu'on appelle compter sur Dieu. Quand Dieu te demande de compter sur lui, au moment où tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me laisse à toi. Non, 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 mitigité. Dieu peut te mettre dans une position où tu t'abandonnes carrément à lui. Parce que tant aux garde-fou, au moment où les autres s'appuient sur leur
char. Les uns sur leur char, les autres sur leur chez vous. Vous voyez bien, vraiment, ils ont un bateau qui s'appuiera sur leur char. Ayebi que papa za. Ayebi que non quoi za. Ayebi que il y a ministre azawana. Siko biso, nous n'en avons que toi, Seigneur. Ba biso to zakara dans kolo. Tata te na mokili, maman te na mokili, mais mouton otala olula yo. Parce que tu as Dieu. S'abandonner totalement à Dieu. Et ça, expérience moko. Tu sais, depuis que j'ai été orpheline, je me disais que je m'abandonnais à Dieu. Mais ce n'était pas m'abandonner à Dieu. Et ça qui facette. Et ça maloba. Ça se limitait. Na carrière maloba mo na zaki na ona monoko. Mais il fallait que je traverse ce moment-là. Où je suis devant mon fils. Auto sur l'année à 5 minutes, comme un cadavre. Médecin, moi, non, ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Les médecins sont incapables de faire quelque chose. Moi également, je suis incapable de faire quelque chose. La place, on a ce qu'on active. Parti au côté de Nzambe. Nzambe na aka na yo. Ce qu'on Nzambe na zaka na yo ya minute wana. Et l'équipe Nzambe na zaka na yo ya bandenge nyonso. Tango lia o melo sa mamtu. Aussi si wana te. Yo kanisi que makambo mona wana et ça la 2 semaines. Mes yeux 2 ans. Les yeux 2 ans. Jour pour jour. Moi, na boujarate, à l'obarate, à ninganarate, à salarié côté, à clinérate, à misouté. Mais tu as continué à garder la foi, dire à Dieu, Seigneur, mais aussi si tu qui est na mbeto, au bimio que tourner. Grand frère, dans le bisque que mon tour, moi, si on ça soubiente. Na tourner na sisi na zongi wana. Na bandio bongisa na sa na zwadra babi faut batombola il faut batombola ya kotoma tala ngamba mutu faut batombola faut mona tala mulai batombola boko pangusa mais azaka kangama bo. Je viendrai avec les photos les vidéos il y en a. Quand Dieu te fait passer par le feu bato babanda kino babandi na yo omoni ba komo lâcher malade on est silikate 6 mois malade on est silikate abela kaka moi, c'est quoi l'amour qui kobana mututi na makolelo ko sala rate. La bilo musu fo banga nzambe. Yaro moninga même atala ba clash mususu na kota na ngate. Parce que je trouve très important. Na ba débat mususu inutile je ne fais pas. Na kosa na ndaku na kangi pe na porte bo komanda tongo ti lobi na tongo. Je loue Dieu. Parce que sika zunga, ne sika na komi, na bangi. Na ke kokotisa ba visa ya mwana et tout ça là pas mbongo nyonso natika laki na ba bisinga ke non ndenge za boye komela boye sala boye zongo sa boye na sali hôpital wana et tout ça là te na zi mbongo nyonso natika laki nango moi so 5000 moko na kotisi yango boye na ke de boye mona zi refus déclencher ngai dépression to banga nzambe et malgré ma dépression malgré les abandons de tout le monde mais na yebi eloko moko. Chacun a été important dans le moment où Nzamba tchaki penepene nanga. Moutounio c'est qui est important dans tango Nzamba tchaki penepene nanga. Quand Dieu pose une personne dans ta vie, ana musala fois sala ce qui est on est coquette kendaki. Je ne l'insulte pas parce que eza na programme ya Nzambe. Na programme ya Nzambe Nzamba tchaki bongo. Eza na tantine mususu tata Jaël que je salue. Dans un hôpital, damwana ya kotala biso, asilisa zobi ma pesa $600. $600. Et ce n'était pas une fois. $600. Parce que quand on a facture, nous avons 3000 le mois bon. $600. Accueilli par zone 800. Après une semaine. Accueilli à zone 200. Et à fil du temps, Azaki sauté. Il faut que Azali sauté dans la période où il y a 7e mois, 12e mois, na fingaye, na lobane qui est importante. Elle a été importante. Atasoka ya mbinga ite, na bengeti ya mbinga te, na lobi na ya sali ate ya mbinga te. Je suis reconnaissant de son apport na période où azalaki na vie nanga, azaki na apport, na garder ba souvenir ya période où malamu ozaki nanga. Je parle de ça dans tout le sens, dans le sens à papa Yoshua, dans le sens il y a Karine Moutou, dans le sens à maman Pamela et tout ça là. Gardez les périodes, les quelques périodes où bozalaki bien bobomba yango point bas. Mais la kaka kanga kaka atezo mata yo ka kanda makambo lobino mais la kanga okufate biso ba chroniqueur to bima na makambo
focus na biso to film yango ya papa pepe na biso ya malamu baye toyo ki sa sonité toza la concentrer na film soki ataka siboka mundimi ka bobunda kaka to boyite to promener bino terrain bobunda mais siko to tika na film na boyi makambo na ngoti ko mona kuna salamu siko to consommer film bitumba to kanga penza to kanga pardon peut-être ko sala live te kanga motema soki to silisi film bomanez-vous si vous voulez mais biso to pesa bino conseil ya ochana sia ko tika mambo bokanisa ba souvenir ya malamu po muto pesa mutu brevet awa na kati ya YouTube pour azana raison ou azana faute azate chroniqueur totika mambo s'il vous plaît eza mambo noyo otiki la bango yango ba détail to yebite totika pardon totika penzage s'il vous plaît ngapena ne bela koloba mais na préféré totika pom ndenge ba olalela biso coussin na bateau kutu to répondre ata bango te bakena onka bon kimi bonisa mitema na biso avo silika so sisi kota vidéo avant siliko komelanga to lobalanga sambela nan yebisa nzambe nzambe makambo mko azo loba elaxini à la fin SBza boîte ya mams ako longola comme akozo musamutu yende mutayebi batu nyonso bakoko zala ko bakoko kende on va assumer, on va regarder ça comme ça et que ça les sanga ipete na comme ennemi à président Yocho nzamba sunga après sa sagesse na intelligence ebelé na moi comme on a biso après ça biso surtout tempérance na compréhension le fait ya ozala kimia et ninko le bateke mutala yuma le fait ya kolinga ko se justifier te lobi pete ke mutala please maman please ya please tutika nabi ko yoka non yelo sous na privé je t'aime bien que Dieu garde tout un chacun de nous nabi ke vite mabate belé za rozoka ite mabate belé zolela ils ont saigné mais que Dieu bande nos cœurs et que tout se passe bien. Même si nous avons sous sagesse et béni pour gérer en Cambodge. Il y a le baiser, mais c'est important. En attendant, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Merci Lionel pour ces images que tu diffuses chaque jour. Merci na osala ngo bien amoni bato ba ko ba commentaire osala ngo bien tchaka illustra comme bio connaître la guitare. On se revoit très prochainement. Je suis bon remarquez que ndenge pena na za bongo te parce que makambo e bouger ngai fait. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.